tokoki koloba te zairianisation moto ebomi mboka. Pourquoi? Po ba acquéreur bo bazwaki biloko basalaki nini oyebi ba congolais ndenge ba pesi eloko ya ofere oyo monela capacité et comme na poko ba yena ba magasin ba yena ba société etondisi kaka mbongo na malete na bar ba balibasi ba congolais parce que ba oyo bazwaki biloko nyonso wana ba mindele zaki ba congolais bango moko bato babomaki mboka oyo mais mboka yoko beba na isina lobaki te likambo ya animation politique mutebomi mboka oyo ekomaki ba oyo mutu atangi te asoki abiniti akitina nse mobutu akamati atie gouverneur akamati nde yankuba yoko boma mboka tango nazo mona mboka na ngande nge ekomi boye ya ba miyibi ya ba escroc ya ba détourneur ya ba nini même tango ngo mobutu biso te yebaki biloko ya ko détourner modèle ko yiba modèle ko boma mboka modèle donc ko yibeleki non c'est trop na lancer mbela epa na bino ba mama o bazali pembeni ya ba papa magistrat juge généraux ba konzia ndenge wana bo pekisa mibali na bino batika makambo ya kokende kolokotaka biloko ya bato ya basi lisusu bazoleisa bana na bino masumu bazako kanga via bakoko na bino bazako punition etant mususu lelo bino bozali bien mais est-ce que bana bakoko na bino na bakoko do boyebi ndenge il faut bafuta coûte que coûte bakolakisa bato balebi bana oyo koko na bango azalaka général koko na bango azalaka magistrat koko na bango azalaka mais bango bakomi boyeni bakomi kofuta masumu bakoko na bango basalaki. Koela muna wakongomani banso esengo ezali ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baetando eke ya bino mpona kolanda intégralité ya émission ya bino d'échange d'analyse pe d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, messieurs, émission ya bino oyo ezalaka toujours présenté na mwana mosala na bino William T, mon combattant de la liberté. Mesdames, messieurs, na émission ya mokoelo tokolobela bongo makambo etali sembo makambo etali ba injustice ba mama veuve ba ko subir liboso ya ba juridiction. Est-ce que seigneur makambo e continuer na ndenge wana ou non? Ni seigneur to sala lelo pour que ba injustice wana céder en fait c'est carrément tokolobela on tout au long émission ya mokoelo. Tout au long émission mokolo tokolobela lisusu makambo etali monument to sai bona ko annoncer yango dernièrement que en fait il y a une mère, il y a une dame au nom ya Marie-Josée Kabedi a pensé ko valoriser bongo combat et tient Tshisekedi wa Mulumba ainsi que ko valoriser maman abotaye maman na bengami na kombo ya mama Kabena Agnès Kabena ya mama Agnès Kabena Mwauka. En fait, maman Marie-Josée Kabedi ya pensé bongo ko valoriser kombo aye ko binse na miso batu ba kongomani pe mokili bayeba nani azali réellement maman wana nino ya sala na passé nae alengelaki bongo ko sala monument po nae pe ko koma mokanda o de bengi livre na lopoto pour nous expliquer parcours nae penyo so moi na sala na kati ya vie nae. En fait, mesdames et messieurs, tout au long émission tokolopela pe bongo makambo etali moi de la femme nino esengeli to retenir lelo na femme congolaise nani azali mwasi comportement ni femme congolaise esengeli adopter tanga ko sala ka makambo nae pona kozala pe malamu na société bande ko balandi. Je l'honneur et le plaisir. Madame Kabedi, bonjour et bienvenue. Bonjour tata. Na banze na lobinyon so en fait en ce qui concerne présentation na yo. Lobinyon so papa. Nini on azangisi.
aux anxieux le côté puisque balami balina à ça l'élection c'est que batnion se basi ba yebité nazali au cadre ya IDPS mais na ko sala musala en tant que maman pe ya IDPS pe en tant que maman congolaise lokola ba maman nyon surtout ya Congo donc oye zangi ezate na ndenge pe na zui responsabilité en tant que maman pona ko tombola mboka na ngai pona ko telemisa bendele ya mboka na sali ba structure mibale pote na ko ka ko sala misala na ba mama pona lobelaka pe ba mama esika mikakatano ko zalaka pona ba mama soki nazali na makoki na koki ko intervenir soki mikakatano ezali na kati ya ba mama na koki kosunga bango donc na koki koloba te na kati ya structure na biso ezali kaka pona ba mama te programme na biso ezali munene donc tozali na kati ya makambo nyonso ba structure wana ba statut na biso ezali ko embrasser makambo environnement économie nini nyonso tu tokosala puisque mingi tozali ba mama mais en tant que femme en tant que maman oyozali en fait nini otoki kosala lelo pour l'épanouissement d'abord la femme congolaise et puis rôle la femme ezali nini na kati ya société apport wa ezali nini na kati ya société na kati ya structure na biso tokosunga ba mama pona kosala misala ya commerce ba oyo ba koki kokoka pona kosala misala ya ba bureau bato ebele pe balobi mingi mikolo naza komona kaka yango na télévision mais ezala propagande te na télévision ko ba moni ngai na ye na bifundi ya bilamba na bwaki na pesi ba mama balobi na moni yango ebele sanzo mobimba mais soki sanzo mobimba sili toke ko bata malisusu te suivi modèle nga na moneli sanza oyo ya ba mama ebele bakonzi ba ministre ba député ba DG ba nini ba leki kring mais suivi ethical et puis mbulo mobimba modèle mobimba ki lokola mbinzo na télévision suivi pesa la bobima pe kaka ebele ngara na sali boy na ba mama to zui résultat boy na sali boy na ba mama to zui résultat boy et comme ka boke libela poto bima lisusu l'année prochaine te wana nde eloko naza ko senga na ba mama bakonzi nyonso tu bo to moni bilongi na bango banda le 3 mars tina lelo to moni bilongi na bango suivi eloko ezoboma biso na Afrique ezalaka suivi eloko ni eloko ekobima ata basaleli biso mwa eloko moko bo batongeli biso ndako mais entretien ekozala lisusu suivi ekozalaka nango te tina biloko wana ekokweya ebukani ebebi suivi ezate nde eloko ezoboma Afrique na misala pe ba mama bazosala suivi ezalaka te yango naza koloba lelo ke ba mama nyonso tu na monaki na ba télévision to simbana to kende kozwa résultat ya malamu na mars mususu ekoya ba résultat bato bakomi kopesa même bilan ke dira mbulo mobimba poto koma na mars oyo to sali boye tala oyo to zui oyo to komisia wa prochainement to komisa boye na kokende musika te na kanisi mutu na mutazana mayele ayoki mais apport pe rôle ya femme ezali nini fait na société mona ezali naza koya puisque poser question na répondre ndambo apport ya maman ezali boye na kanisi na lobela ki yango mbalele kaki apport ya maman ezali kaka ya tepo lelo mama aza émancipé il faut asala ka manzaka azala na bureau azala na ba poudre banite mama akosala musala ezala na bureau ezala wapi c'est très bien mais maman aza na nzela mibale puisque maman est toujours très importante na yokaki maman moko na landi na télévision alobi nzambe asalaki mobali na mabele sima nango biso basi akeli biso lisusu na mabele te
akei koluka kozwa déjà musunyi oyo ezalaki déjà bien fait nde esika biso tobimi na mabele te. Donc ça veut dire que toza na importance koleka na batata ya solo mamuzolo nayoki yango na mama moko mais mpe naza komona te eza malamu po soki nzambe azwi musunyi c'est que toza na importance mingi koleka mobali. Donc soki babimisi biso na musunyi ya bapapa ezali mpona complémentarité. Donc nzambe ayaki kokomplete mosala na ye asilisi yango. Bamama bazali na responsabilité mingi koleka bapapa puisque so bamama bazali bien éduqué te, bamama baza bien informé te, bamama baza bien formé te, mboka ekendeke liboso mpenza te. Bato bakoke kozwa bana bazwi mwa na mayele na ye mais okotala éducation de base ezati po mama azalaki toujours absente. Donc apport ya ba mama ezali boye, ba mama basala misala basunga papa mais mosala oyo nzambe akelelaki biso ya kobota kobokola kokomisa bato tobosa na yango te. Nde mosala ya munene, nde elembo ya munene ezali ya mama asala musala na kati ya société po société ekoma ya bato ya mayele, bato ya bwanya. Et un mot na ba jeune fille oyo bazo évoluer lelo, ba jeune fille bazo ya lelo oyo bako kola lelo, en fait un mot na bango mama ba jeune fille ba comportement na bango je pense ko yebi bango balingi plus kabelo, bango balingi WhatsApp, bango balingi manzaka, bango balingi vie impression, bango balingi ka ba réseaux sociaux, bango balingi plus ba vie wana impression ya kola sa batu ke naza boy en réalité azali bongo te. Un mot na ba genre ba jeune fille ba fait en fait o ba détenir ba genre ba comportement na de manière quotidienne. Na koloba na wana puisque ezali na ba mama na ba jeune fille monde si évolué. Na koki koloba lokola na zolo ba tozonga ndenge tozalaka kala te. Monde si évolué, monde est changé, mais nde tokamata ya malamu nde oyo tokoki kosalela, tokamata ya mabe te, tokamata ndakisa ya mabe te. Ba jeune fille toko kopekisa bango toloba te balata te, basala ba maquillage na bango te, ba exagérer te, et puis ba copier ya mabe te, ba copier ya malamu, et puis tosala biloko ezala na mesure puisque tango tolambaka biloko na kati ya nzungu biso ba mama na cuisine soko elegisi mungwa na biloko ezaka susu elengi mpona olia eza susu na elengi te, soki mpe ezangi mungwa ezaka susu na elengi te. Il faut makambo nyonso biso ba mama tosala na mesure oyo ekoki moto ale ayoki kitoko na monoko nde eloko tokoki kosenga po monde eza su monde ya kala te, mais tokopie malamu ya makambo ya kitoko ya mabe tozwa te, to évoluer na ndenge ya bien na ndenge ya mabe te. Ndenge na uti kopesa exemple wana ke eloko soki balambi yango eleki mungwa ekozala su elengi te, soki ezangi mungwa ekozala susu elengi te. Po biso moko ba mama tozali nde mungwa, mais tozali mungwa tozala sukali, mais totiama na mesure. Puisque même liloba ya nzambe elebi te tozali mungwa ya nsi. Kasi mungwa wana to exagérer yango te, sukali wana to exagérer yango te po ekopesa pe malade. Donc ba jeune fille sengeli ba cesser na ba genre comportement, vie impression. Bamona ye na quartier bamona ye ki yalata ka boy te. Na ba réseaux sociaux bamona ki yenda sela ka WhatsApp, yenda sela ka téléphone minene ya Android. Yenda chaka manzaka, yenda linga basil, yenda linga bakabelo. Yango wana naza koloba ke ebebisa te, ekoma mbeba te, ekoma mabe te. Zala propre puisque okoki kokende na bureau salité te, okoki kovanda na kati ya salité te, mais soki ekomi boyebi ke même na Bible elobami pe te kozala source ya lisumu ya moninga te, kokweyisa moninga te na mbeba na yo. Donc tosala attention bolingo eza na kati na biso le est-ce que oyo nga nazosala est-ce que kosepelisa baninga, est-ce que kosunga moninga po avancer, est-ce que ezali exemple ya malamu nazosalela na miso ya bato. Donc biso na biso faut se compléter, mais soki ekomi ya ndenge ya orgueil
ya ko dénigrer baninga ya ko boya ba mususu po bala ataka bien te akoko posa na pembeni na ngate po ya lataka bien te nde loko nga na lobeli nde yango wana nde na pesi conseil na ba maman na ba jeune fille ezali pona ko boya te ke tokozonga kala te monde s'est changé oyo kutu epai touti eza ebele me kasi oyo epai touti ya malamu mpe ezali oyo totika tobwakisa yango wana lelo toza kotelengana tozali ni gauche ni droite po mundele aza kosasime po ezali eloko abandi na ndenge na ye ekoti na makila na ye mundele ayebi repère na ye me biso toza kolongwa oyo biso tozali tolingi tokoma ba imposteur tokoma batu mususu or soko okomi mutu mususu ba idée ezaka na mutu na ye ekokota na mutu na yo ba makanise oyo ezali na mutu ya mutu ekokota na mutu na yo me yo pe kende na ndenge na yo na ndenge oyo ezali na kati ya mutu na yo na ndenge oyo pe eza na kati ya motema na yo eloko tosengi eke biso pe ba mama muindu tokoka kozala na leçon ya kopesa pe mindele bango pe bakopie pe oyo ya biso tobimisa oyo ya malamu bango pona esepelisa pe bango bakamata pe oyo ya biso me tokamata kaka oyo ya bango te wana ekomi amour ya sens unique. Bien. En fait, mesdames et messieurs, on prend présentement les deuxièmes thématiques de cette émission. En fait, ça consiste dans l'injustice au maman. En fait, ça consiste dans l'injustice au maman. Il va du jour au lendemain dans l'injustice. En fait, aucune injustice au monde. En fait, maman ya veuve baboto le lupa. Maman ya veuve baboto le lupa. Bolande la bo. Oh, ma magistrat, ma général, ma tondeng, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour nous cesser à pour nos comportement, nous soit genre et soit fait dans mission en parle présentement avec Madame Marie-Josée Kabedi. En fait, Madame Marie-Josée Kabedi, nous avons ça les lots. Pour l'injustice et cesser dans le secteur wana. D'abord, comment ça vous fait lorsque mon en fait maman le rôle à yo que la peut être dans les réseaux sociaux, tout habitant de sur bazar ya dossier que le baki babo to linga lupango zali anga mbala nga tikela ngai na maman veuve lo moya bongo. Comment ça vous fait lorsque vous avez lo moya bongo? Mo bonga mna. Merci papa. Likambana ya liboso ndenge na lobite na vandaka na Congo te na longwa Congo définitivement depuis 84. Na vandi na ba Afrique na biso mususu oyo. Mais mbaloyo ndenge na makambo ngana yeko kutawa makambo minene. Esalinga isomo ebotami awa ya ba magistrat, ba juge, ba avocat, ba généraux, bazali kobotola ba mpango ya bato. E mampango wana pe mingi baza kobotola ba mama basi ya mikolo, ba veuve, des choses comme ça. Na kolebela nanu ya baninga na ngai o basali bangoli kamboyo. Mama Rose Kapinga azali mwasi pe ya magistrat. Mobali na etango azalaki na bomoyi azalaki pe magistrat. Mobali asa akufa ya tikala na lopango na bango basomba soki na 1980. Mobali na ya tikaki na kati ya ndako wana. Melelo ebimi bato babimi kilikili. O lopango na biso o lopango na biso to landisi makambo wana kaka bato to utuko tanga wana nde bato bazasima ba dossier wana baka mama kutu azalaki te akendeki mobembo bayo kaka azoki babengi ya mama zonga bana bazali banda ayepe akuti bana libanda na ba locataire na ye bazaki na kati libanda
baninga bazalaki base bazwaki bana bakei na bango na bandako na bango na biloko. Likambo wana elingi kokisambula mobimba banda mama auta mobembo wana. Mama Rose Kapinga asi akomaki na likambo yango pe na ministre na biso ya justice. Mais okomona kaka soki ba mati ba juge wana ba avocat ba nini bakamati nanu de lelo dossier bungi a lobi e monani. Mama Kapinga ça fait presque mbula mobimba azali libanda. Mama Rose azali libanda. Ba uti pe ko sala mama mususu pe chibola. Mais yente tango ba uti babimisi na kati ya ndako asali 3 jours libanda azalaki na bato ya makasi baye ko zongise na ndako. Est-ce que lokoyo na yebike bakonzi bayebi? Donc comme le roi ba yebi puisque ce qui est comité balingi balekisa bokomona bakosala tout pona ko étouffer ba makambo. Nde système oyo basi batia en place na kati ya mboka na biso. Mais eza malamu te. Eza malamu te. Ngai moko nazali pe victime kaka wanga na ye na avocat akamati mikanda na ngai nyonso to ya association aza nango ayaki ezalaki ndenge nini na yambaki bango na kati ya ndako na ngai na boboto nyonso tu po toza na structure moko kombo nango Tabalai Grand Kasai mukale ngambo etu oya sali Tabalai wana avandaka na Afrique du Sud. Mais lokola nga naza na ba statut na ba structure nanga to sorolaka to pesa na ka ba idée. Mais soki bato bauti Afrique du Sud komona atindelenga bango mama sunga bango wana bazana ba démarche na bango tout ça na sina yambi bato au moins 3 fois. 3e fois bato wana baye awa. Wana lopangu na yo. Awa na ndako na ngai na lopangu na nga. Na yambi bango na lesi bango bien masanga pe kaka ya talo ba melaki. Ba meli ba 20 ba le kitoko. Na mbongo na yo. Na mbongo na nga. Mais na kati ya bato wana bautaki Afrique du Sud mibale bayaki na moko na bango leki ya moko yawo ya uti Afrique du Sud aza avocat. Bon lerto bandi na masolo na mundi baza bana nanga na koko sona bon sima nango de quoi to échanger ki banini tango bakei na yeko benga oya avocat nga na le papa to koko kutana aye to sololi na yebisi na za na problème boy problème boy ezalaki na problème ezana bengela ki ezalaki problème ya passeport nanga o pat nesiki sa makambo na nyonso to bifo bali basengi $500 na kamatika $500 na pesi depuis septembre ya l'année passée. Bon na septembre wana lokola na ndako na ngai na tia ba effigie ya ba structure nanga tango amona oh mama botaka ba mikanda nyonso to ya sosenga bina zana mikanda nyonso na zana F92 na sina miko misape na ministère ya genre puisque batu nyonso tu Congo baza ko fonctionner kaka na F92 ote mama yo mani lokolo za nene boye tout ça là il faut ça la arrêter na ministériel il faut ozwa nini personnalité juridique ngai na yebani na babiosha na zali mutu na zali kolo na koko komiso na kusali sona kusungobo ngana kasaki te mwana zola ba makambo ya solo nzoka mwana zola ba makambo ya lokuta dans la UNESCO alinga UNESCO kyo na yebite examen de conscience nae tango ayeko tuna ngai alebi na akeko talo o mikanda balebi boy ko talo boy na libumu ya mwana wana ezana $2500 na tikali ko zo mukanda moko te mais siko lokola na pesa ki ena ba mikanda na ngai akala abi pesa pona kenda ko vérifier alingi ko zongisela ngape mikanda wana te tozoloba na sina sali ba démarche na ngai puisque na Dakar esika na vanda kana sala ka misala puisque structure na ngai ezali pe na Sénégal kuna na sungaka ba mama oyo baza na prison ba oyo ba condamné na ntekasi mingi ba basi ba condamné kutu kuna na prison ba pesanga espace po eza ba mama oyo ba condamnaka bango aza na zemi
akobota kuna ba mama oyo bakendeke na ba bébé. Donc bref bazalaka na bana ya ba bébé jusqu'à 5 ans nde bakoko libérer mwana abimi libanda. Nde mama akoko tikala ko piriger peine naye. Donc na sala ka musala na prison ba pesa ngai espace tokendeke toleisi bana to sakani na bango tozuna ba bébé ba mama ba pemi tout ça là. Prison oyo nani ba kondana te tokendeka ka ko pesa ba assistance bilamba ba savon ba poudre ba couche des trucs comme ça. Gara le bina koko salela kaka batu mususu te il faut na sala ngo pe puisque na zana expérience na sala ngo na mboka na ngai. Na komi mikanda makamyo surtout et na ministère ya justice parce que na kendeki na prison bango ba orienter nga ba debité landa nzela yango. Siko ba bengi ngai na ministère ya justice ba debi yakana mikanda na yo to pesa ki ba photocopie siko yakana ba original pour te vérifier avant ba pesa yo réponse de puisque total te vérifier de to pesio réponse. Na bengi avocat ndimi ona zede ko yakutikela mikanda ona ko yakutikela mikanda 3-4 jours na tiki bolokola na yaki ko bela ba pasoli ngai na tiki na siko na zolinga na kende na ministère na expliquer likambo na ndenge ezali bazo sala ba sibwe pona nini nde question na zako mituna si ba système ngai na zani na ba pays mususu na zako sala misala kuna baza ko respecter yango d'ailleurs na zwaki ba nini ba don moko par canal ya église moko na Sénégal na kende na do wana nyostu na pesa mwasi ya président Macky Sall pour na fondation servir le Sénégal basepela balebi en tout cas tala tozana ba besoin pe ya boye soki bozokende lokola botambula kawana bozi ba biloko ya boye bomemela biso. Bon, si quoi na ko banda ko salela kaka ba pays mususu mais o yanga moko na ko salela yango te. Donc na linko le babwe ba mama basia bakunzi. Ba mama basia ba magistrat, basia ba avocat, basia ba juge, basia ba généraux. Bo sepela kate kaka po ba papa bazo memela bino ba mbongo ebele bozo tambula na ba 4 na bozoli ya malamu bovanti na climatiseur te eza mbongo ya masumu. Donc ba mama bo pesa ka ba papa toli puisque tozali pembeni ya ba papa pona ko jouer rôle na biso soko moni papa atengami donc c'est nanzela naza ko beta mbela na to silisi mwa ya ba mama mais ba mama boka mata responsabilité. Mbongo ba papa bazolesa bino bazolesa na bana na bino eza mbongo masumu. Bible lobby. Bino nyonso tu na kutu Kongo mo bimba lere ngana bimaki na Kongo na tikaki ba église o baza ko benga ya Mandalala. Po biloko wana eutaki origine nango eutaki na ba groupe charismatique tozalaki na tango wana. Na ye lere na kei na kuti ba papa ba katikati ba Mandalala ekomi église. Tango na zo yaka ba congé na kuti ba ekomi ya ba manzanza na koti awa na Kongo na zo kuta avenue moko ezali na 10 églises 5 églises msoko wa 18 ba 30 églises ezali mawa mingi 30 églises ba papa na ba papa na ba mama bokendeke église mais bokendeke ko sala nini eloko nini bozwaka mateya bo bapteya kabino bo matérialiser kango to bokendeka ko chauffer baban po mbeba oyo nga na ye ko kuta na mboka na biso eza yango te oyo ezali lifelo eza sumboka te eza lifelo mboko ezali lifelo mboka président Félix Tshisekedi eza ya président Félix Tshisekedi te Tshisekedi akuti lifelo aleza boma lukoluka moya ko boma moto ko bimisa bato na lifelo mboka Kasavubu mboka ya Kanambe mboka Joseph Kabila Mwanga Chuchu mboka Joseph Kabila Kabangi mboka ya Kanambe na ba Mwanga Chuchu ndio ngana yeko kuta moto na moto bati ba système ka ya salité makambo kaka ya mabe pona Kabila ka yemja salina swana mais bien sûr parce ngai na yebisi bino ke na vandi pembeni ya Mobutu 15 ans na yebisa bino te service ya mobile na ngai ya suka oya alingi ko kenda kotuna akende
na CNS oyo ezali sima palais de marbre tangu Mobutu asali service wana na 79 a nommé Pelendo DG mobali nanga administrateur gestionnaire bakende kotala soki bokokuta kombo ya mobali nanga kombo na ye Sangi Honoré bokokende kokuta Sangi Honoré mutu azalaki ko gérer pona mbongo ebima yende mutu akosigner navandi pembeni ya Mobutu pendant 15 ans. Donc, je comprends bien. Yozali parmi les Mobutu so babuma kimboka. Mobile no pas na kati. Na lobi na koki ko boya te. Ya pas buma kimboka. Na koki ko boya te. Mazali très. Na koki ko boya te mais je fais la destruction mboka. Na boyite, je m'explique. Na lobi boy. Na émission précédente. Que eloko ebomaki mboka ezali ngai mobali na ngai azalaki parmi ba jeune fonctionnaire oyo ba belge ba formaki na école ya Enda pona kosala musala oyo ebomi mboka oyo ezali animation politique, je répète encore animation politique na zairianisation nde ebomi mboka oyo na kati ya zairianisation. Pour la petite histoire, nakoko yebisa bino boy. Mbemba Jano Saholona. Papa Jean-Pierre Bemba. Papa ya Jean-Pierre Mbemba. Oh ministre. Azalaki moninga na biso tango tozalaki na lisala mobali na nga azalaki commissaire de district na Mongala. Lero wana bakataki nano bitene bokati lelo oyo te. Mbemba Saholona azalaki mobali moko tata moko exemplaire. Soki na kati ya mboka oyo tozalaki na ba homme d'affaires nyonso tu lokola Saholona kasi mboko eza lola mboka oyo ezali lola mais bazara Mbemba azalaki correct bazali te baleja batika Mbemba azalaki correct, il était juste un très bon travailleur. Et tango ya zairianisation mobali na ngai atali alebi moto oyo nakoki kokonfie biye biloko ye abengi ye po Mbemba banda babota ya vandaka na mboka na ye Karawa akende pa mususu te avanda na poto te akende na pays mususu te oyo esala te tango musée akotaki Mbemba Saholona libinga na kobima te puisque nana vanda na exil te nga banda babota nga nazalaka pe na vanda azala ko vanda na Kinshasa te na mboka na village. Alors tango mobali na nga abengi ya lebi répertorier biloko nyonso to eza na Karawa yaka nango po azalaki na plantation o papa na ya atikelaki ye mais lokola café ezalaki ya kokoka te azalaki koya na ba camion na ye mibale ekolala na résidence na biso officiel le msusu to kozana ba pa ye pe alali wana apemi 2 jours allez ake bumba asombi pa na yo na pa nanga ake bumba asombi ba café msusu aye nango apemi lisusu epa nanga azongi na mboka na ye lokola mobali nanga amonaki te aza mosale ça va non les amis lokola mobali nanga amonaki te c'est un très bon travail, un homme correct, un homme juste, tous les biens possibles c'était ce monsieur là. Mobali nanga azwi dossier ya ba café nyonso tu ya Karawa ba magasin ba biloko nyonso akamati a signé amemi yango na mbandaka gouverneur a signé aye nango na ministère awa ministre à intérieur a signé azongi nango apesi Jano Mbemba. Mwana mobali oyo asali misala na 2 ans asombi ba avion na ye DC3 DC4 na tango na biso abandi kozwa ba café na ye ezo yawa na Kinshasa ekepoto tango Mobutu amoni ye boy abingi yale yo zali bien ozana sérieux bana na obatangi tala bana na biso bazali otindi bango na pote bazokendo tanga te bandeko nanga balingi babozo balito baza kolia bambongo nyosto na zope yo yakawa na confio biloko na nanga poza sérieux ndenge Mbemba lungwaki na village aye awo Mobutu apesi ba Sibe Zaire apesi ba chambre froide na ye tout ça là. Ezalaki na bon vouloir ya Mbemba longo kuna po ya kolia ba biloko parce que azalaki na oya ye biloko
o tata na ye atikelaki na oyo ye ayaki kosala misala na ye tokoki koloba te zairianisation moto ebomi mboka. Pourquoi? Po ba acquéreur bo bazwaki biloko basalaki nini boyebi bakongole ndenge bapesi eloko ya ofere oyo omonelaki pasi te ekomi na poko baye na bamagasin baye na basociété etondisi kaka mbongo na malete na bar babali basi bakongole puisque baoyo bazwaki biloko nyonso wana ya bamindele ezalaki bakongole bakongole bango moko bato babomaki mboka oyo baacquéreur nyonso to bazwaki biloko ya bamindele ya babelge baplantation basociété minene nyonso babomi yango nde kokufa biso tokufaki puisque naza témoin ya likambo wana ezali te ke baza koraconte ngai yango donc mobali na ngai abomaki mboka na ndenge na sens wana te mobali na ngai ayaki aye mosala. D'ailleurs pour la petite histoire encore Etienne Tshisekedi wa Mulumba moto atiaki mibali na biso na mosala na ndenge nini bato bana nyonso tu baformaki bango na enda papa Etienne atindi bango na poto basali stage 9 mois bazongi ande atindi bango Congo mobimba bake ko remplacer ba mindele ba ju ba nan magistrature armée police administration tout ça même mboka yoko beba na sina lobaki te likambo ya animation politique mutebo mimboka oyo ekomaki ba oyo muto atangi te asoki abiniti akitina se mobuto akamati atie gouverneur akamati ndi yankuba yoko boma mboka. Et que dire ya livre pe ya monument ozo compter ko sala pona mama Kabina? Ok, nazali mama moboti ngai pe baboti ngai na mama ngai na kolinga bapesa respect na mama oya botinga mais soki mama na ngai azalaki pe abotaki bato oyo bakomisi biso na pouvoir nakokaki pe kopesa ye lokumu mais asali pe oya ye musala oyo ekomisi ngai pe ndenge nazali boye. Mais pona Etienne Tshisekedi wa Mulumba nalingi kopesa mama na ye lokumu po na oyo asalilinga akomisi ngai moto munene Etienne Tshisekedi na kati ya politique. Oui puisque na yebisi nazali présidente fédérale ya IDPS pour 13 pays. Oh nanu salamate nanu salamate tina moyo ya lelo esalema nanu te tina wana nasali monima na kombo ya mama na ye Agnès Kabena Mwauka naza kokoma pe mukanda ya mama na ye bokomona pe yango peut-être biloko wana toko sala ba inauguration nango na dédicace ya mukanda na octobre vers ba octobre donc nasengeli kopesa mentor nanga lokumu po yede ezalite ke po akufi bongo na batama te. Au contraire, il faut que fona bimisa ye mak azala kaka au top. Au contraire, il faut que fona bimisa ye penza mo bimba na ye. Na pikola mo bimba na ye mama na ye na papa na ye na bimisa bango na miso ya bato. Une manière mais na kotambula hommage pe ko valoriser. Exactement. Mais na kosuka wana te na kotambula na kombo ya basimisato ya bwanya ndenge na utikolo. Mama Agnès Kabena Mwauka Mama Kasalu Marthe oyo aboteli biso mukonzi tozali na ye na pouvoir lelo na Denise Nyakero oyo avandi oyo azali ko jouer rôle munene rôle kitoko pembeni ya mukonzi na biso esengeli pe awa bazali vivante to valoriser pe bango to pesa bango lisusu pe poids to pesa bango lokumu to komisa bango minene ba mama ba oyo bakolinga to sala musala oyo bokoki ko contacter ba journaliste oyo to koyeba ndenge nini to ko sala biso ba mama. Et pourquoi ka so ba mama na misato? Pourquoi ka bango misato? Parce que président na kati ya ba mama misato ya mama ya tant de mama na yebisa ka lisusu na émission ele kakite toza ko préparer prix ya ba mama oyo bakozala ko se distinguer. Prix wana eko kamata kombo ya ba mama misato na utukoloba to sali yango na miniature pona ko pesa ka prix wana na ba mama o nyonso tu ba ko banda ko se distinguer na vie na bango soit na mabala soit na commerce soit na misala ba sala na gouvernement
azali PDG soki a se distinguer tokopesa ye prix wana tozali awa na mama Kanza qui fut la toute première femme première ministre na mboka na biso toko décerner ye prix wana à titre posthume bakoko zwango na famille na ye basi lokola ba mama basi ya Bakasavubu ya Lumumba bazali ba mama pe minene auto Chombe pe soka zali pe sengela ba concerné parce que moi ça papa Chombe soka zali ye pe sengela ba concerné toko pesa bango à titre posthume po bazwa ki pe rôle pembeni ya ba papa et moi j'espère il y a président Joseph Kabila Kabange ndenga zali en vie sengeli pe ko pesa biloko wana na sina yebisibino omani ngai personnellement nakoki koyoka soni te nakoki kobanga te nazolo bango na miso ya bato puisque eza lisumu te oyo ngai naza kosentir na motema na nga nakoki koloba yango po eza nango vérité eza nango lisumu po eza nango bosolo ngai épisode na bino ya Bakanambe ça me donne envie de vomir. C'était un dégoût pour moi. Nalinga ko sentir en côté. Nalinga ko sentir en côté. Tango nazo mona mboka na ngandenge komi boye ya ba miyibi, ya ba escroc, ya ba détourneur, ya ba même tango ngo mobutu biso te yeba kibilo ya ko détourner modèle ko yiba modèle ko boma mboka modèle donc ko yibeleki. Non, c'est trop. C'est trop. Même tango comment ko ba million so ayo 15 millions. Donc les épisodes moko que epesanga pasi na motema epesanga pasi na motema ngai napesa ye prix wana ye aza na ba million na ba milliard asa na ngolo te bongo naka ndoko kamata suna prix na pesa na ba selele lisusu en fait si possible on en parlera prochainement maman Kabe telle la caméra pesa la conclusion puisque to commise na suka émission maloba na ngai ya suka pona émission alelo napesi ba mama nyonso tu longonya pona sanza na biso oye uti kosila napesi ba mama mikonzi nyonso tu longonya pona moni ndenge ba bendanaki bakimi mbangu gauche droite pe balakisi bwanya na bango bolingo na bango ba promettre que bakosala boye pona lokumu ya mwasi pona batombola ba mama bakosunga bango na misala baza kosala balongo na informel bakoma na formel donc na pesi ba mama mikonzi wana nyonso tu longonya pe na beteli bango maboko mais esuka na maloba te elanda nde na misala nde loko nakoki kosenga pe ba mama na lance mbela epai na bino ba mama o bazali pembeni ya ba papa magistrat juge généraux ba konzi ya ndenge wana bo pekisa mibali na bino batika makambo ya kokende kolokotaka biloko ya bato ya basi lisusu bazoleisa bana na bino masumu baza kokanga vi ya bakoko na bino baza ko punition na tant mususu lelo bino bozali bien mais est-ce que bana bakoko na bino na bakoko boye ndenge nini il faut bafuta coûte que coûte bakolakisa bato balebi bana oyo koko na bango azalaka général koko na bango azalaka magistrat koko na bango azalaka mais bango bakomi kofuta masumu bakoko na bango basalaki eza bien te bosunga bana na bino en tout cas na sengi bino puisque ngai moko nazali victime nani avocat wana azako yapo na mikanda ya association nazo bima na ye na lopango na nga aoke ndotike na porta tata na lopango mama lopango munene oko katela nga penda mute na somba bongo yakala nyonso azaka na lopango te azako zilaka ko yanga po akota aposa na pembeni amona nini ezali po yako boto la pengai. Merci mingi. Bon séjour à tout le monde. Bo bazali ba yeba paya bo bazalakawa botika la mwana. Bien, bandeko balandi na banja ete bosepele émission ko lobo bo santé ko senga merci. Nandeko Stalili mo azaki na sima caméra pe na WLFT mo combattant de liberté azali bongo mwana msana na bino. Tout tani mbala sima na numéro mususu. Bye.